voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple. Maman Nangaye, oh, yango yo. Nous commençons cette émission pour présenter une fois de plus ma condoléance na biso na famille biologique. Il y a Diane Makila et puis famille artistique oh, toujours les nana bango actrice monene watiki biso na maladie moko humilité mais ezaki tellement fatal et sali que mes mains nzambe morabile pourquoi et aujourd'hui nous sommes je pense presque 2 semaines depuis atiki biso. Et nous voulons un peu en savoir plus sur l'organisation des obsèques. C'est pourquoi nous nous sommes référés et pas à Moko ya Muninga Naye, na kombo ya Gabi Bolembo, Mama Tumba Tumba. Bonjour. Bonjour Vincent. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission où nous allons essayer un peu d'animer avec elle et puis na bande ko mususu o to lukape lelo par rapport à spécial hommage toujours continuer de rendre na Diane Makila et puis kolukaroye ba comment est-ce que ndenge ba réunion salami ba komi na niveau nini ya Gabi to mesana robenga yo Mama Tumba Tumba mais avant na bana na ki yo pe ndire santé ninga na ouais santé ninga na ki ti Diane za robela wana moi santé ninga na ki donc ba mekaki quoi ba mekaki nga makasi na makolo oh mais avec Dieu to sambela ka ya nouvelle alliance a sunga ki vraiment donc mana komona Yesu bakambi batelemi talaka kasoza makamala musala misala malamu na église ba olingate ba mono na mabe donc ezaki likambo mais nzamba bundeli nga ngaki pena ki babi ezaki bobakele ki mbasu ba mekaki chrétien chrétien donc balinga ba vandisanga na vanda balinga na vanda mais nzambe aboli abi au moins nanga jamais et simbate vraiment donc yongo moni eleki kaka bongo donc c'est ba otalanga na makolo bazo kamwa mais eloko to boka kezaki grave ndenge nini eloko eza société donc et Dieu merci na profiter na pesa nzambe merci na ndenga sungaka batelanga bilongo so yaka ebetaka da ekei donc il faut toujours kopesa nzambe ko sala ka misala nzambe toujours kokotsa ka makolo nyataka enyataka église ekutinga pe na innocence na nanga likamba mututé en tout cas et zonga ka pa na bango et ça la biso bien après tout ce que les gens pouvaient dire tout le monde qui on a morgue nenge tout mais ça biso bien koyo ka réaction à famille à Diane o bazolo ba ke makambo ba lobara pour na yo ba bien moté et puis tout le monde qui yo na lopango na parcelle familiale loro lela ilongo na famille à Diane oui na kendaki kuna par rapport batni bazako loba bako kanyela balobi boye o nga zaki nga tranquille na conscience tranquille na ebike to soit to discuter kina ndeko na ngai to bongisa ki déjà to yambana ki donc il pona nga na ebike conscience na ngesa tranquille donc to profiter pensa ba fan nga boza na bino na kimia tant boyebi mutu na bino bonyo kwa makate donc nga na za na kimia makasi na za na kimia donc na kendaki na famille na kutani na kotika enveloppe na ngai ndenge ezalaka kaka na tiki enveloppe na ngai to yambami pe bien parce que tozaza ba pe na hôpital so dans un problème ba ngai ba minasenga partir à hôpital pour tozako ke na hôpital ba minasenga te pourquoi nyoso bat bazalo balanga moni on ba base bat ba luka mbongo na bango quoi ouais très bien et to moni au moins 2 réunions c'est salami na ngambo ya famille na ngambo bartri na ngambo na bino acteur et to yeba au fait organisation jusque là makambo za ndenge bon organisation ezala ki nga na kenda kité na kende ba réunion té na zako yo kaka na mnoka bato le ba lobaki parce que ça ko bundana esikani ba kokunda ye omoni mama koki les aki to pesa ki na hôpital to donc tozo asunde trop kunde papa leki na bango fala ki azonga siko ya kokoma ki ba komba ba kinkole tangami wana kinkole na ndeni jana mtu mnene biso to bakunda biso na ba na nécropole to ko sopanate ndo mo to poussa ki yango to tchaki yango mercredi ba tchaki yango mercredi de temps biso mo to kanisa ba mbongo na biso poto to somba libulu na nécropole yango et jusque là to yebi que na ngambu siko ya o itali ba kambi ya mboka parce que Diana azali actrice monene na mboka na biso
na ngambo ya bakambi ya mboka toyebi ke tant artiste mine na kufaka tomonaka implication na bango pour na organisation obsèque jusque là ANTPC esali déjà nini na bakambi ya mboka pour na organisation obsèque. En tout cas jusque là tomoni bakambi ya mboka ta moko te. Maman Olive ndem tasungaka biso asungaka biso parce que asungaki pe Diane na hôpital atindaki ba spécialiste ba yaki soki zaki pena pona kaka ba maladie penza soki zaki pona ko bika pona mbongo mais Diane akufite parce que maman Olive asali tout mais nzambe kaka nde azwi molimo na ye par rapport à ndenga belaki donc osenga kana maman Olive to anesika musote Vincent to anesika muso ko kendete mama yo kata mawana atabana omi balé Diane tiki ozomona mama yo ka mawa maman Olive yo ka mawa Diana za mutasali musala mingi Diana kokoza na ba 23 ans de carrière 22 ans de carrière o Diana koza nango asali musala mingi na mboka oyo mama Olive mama wangu mama waro mama ya misala mama ba orphelin mama ya ba faible yonde tolelaka pa na yo mama yonde ka tolelaka pa na yo tokekunda Diana na kinkole mama mimonisa mama kolanda no mo lo babatu balobaka te mimonisa mama posoko mimonisité to suka kai wapi kasi mama to ka soni mama Olive mimonisa Diana za mtoto sakine musala atiki pe bana emi balé bana pe bazala ba orphelin baza pe na tata te moko pe papa ne tote ko lela ye tote ko la papa na ye nana ko sunga bango mama Olive pardon mimonisa mama waro yondo sungaka to ane skam so okendete to lela ka pa na yo mama mimonisa mama mimonisa na famille moko malamu Vincent famille moko ba sambelaka famille moko bo sola na bango ozomuna famille moko décente donc non na mona famille aboité yango to senga Vincent maman Olive asunga biso ozomona to pousser yango mercredi pour to sangisa to luka libulu na Nécropole contre-temps du point de vue financier bon exact. Vous comprenez? Nécropole on peut étiqueter ka près likolo ba 3500 ba 4000 kuna likolo kuna. Vous mona po mbongo ekoka difficulté makasi. Vous mona. Yango to lancer appel kana maman Olive Lembe Kabila maman ba faible. Asunga biso. Et comment vous interprétez ça parce que les lots qu'on se le dise les lots et à la bateau ça dit dans monde na bino ba acteur dans cinéma en général s'il y a un problème les lots il y a une personne qui interviendra pour Nabino et belé peut babika ou ba te belé ba tcha ba lobela raté ba le lot surtout dans la vie de l'eau en bonne santé et ça grâce à maman il y en a beaucoup oui amema qui na ba fruit dessus ba prêta qui toko makasi il y en a beaucoup les lois commis bien et puis j'ai appris même de on a biso par autre tika biso ya théâtre Moyombe gauche il peut ba opéra kaye vraiment première opération c'est la maïga na compte il y a maman mena tango autant la batu na télévision ba roloba ke maman Olive maman Koundé bébé alors que ils ont la batu belé o maman Olive a sunga pe de lo baza bonne santé et que liwe zanzele ya mutunyoso qu'est-ce que tu peux dire na maman maman zanzambete elo ba bosa na kangola maman zanzambete maman salaka oyo ye akoki na bomoto et puis eza musala na été eza que aza maman moko boaza motema malamu azatema motema malamu azomona ke biso toza ba artiste tozo souffrir ozo comprendre yango moni mama alinga to souffrir te à chaque fois mona mama zaka soka moni mutu mona passe à la mousse yo moi enveloppe à chocolat pas à la mousse moi enveloppe donc alinga mutu za en action ozo comprendre et ça musala na été ke ya ki para biso ba artiste non ça musala na été ya musala na été asunga biso po azomona ke toza na moi difficulté o balobaka biloko wana toyebiti nani balobaka ngo te zaka congolais congolais zaka mutema mabe congolais zaka mutabambela bat makambu congolais zaka mutaluka ba problème esika biki aluka bakiseloko moko boy esika mutabiki te alingi pa bakisa so eloko moko boy donc mutabika kufa donc ndenge moko mama ki pe makambo wana te so mama ki pe makambo wana siko biso Vincent c'est mama ki pe makambo wana bat bazolo babo siko biso mama Olive mama waro biso tolingaka yo bongo ndenge balobaka na yo ndenge basa balobaka ko osali boy biso ba Gabriel tolinga ko kaka bongo parce que biso tozala ba souvenir na yo neti ngaza na souvenir à maman oloba na ngani oloba ngelo te polena mama pesa ingate na zaki na ngote ozomona
Donc voilà. Donc il y a le pan, il faut reçu. Ah mais faut oui. Ils parce que maman ya kaka so mutabeli, maman ya kaka so mutabeli alors que yo bela gite. Biso donc na belité ngala vana uti kutu Angola, na uti Angola na ye. Na Kenya. Ba bengi ngam na mama kufi na ye, bazo benga ngaya ko benga. Nazoko kwa kuku kete mais bazo déranger na kele boy nini boy. Na vanda boy yaka susu. Ozomona ke tout ça va souvenir ya bien. Est-ce que na kufi? Na kufi te na belité mais à salelinga quand même. Ozomona. Biso tozo kipe on a te Vincent. Biso ezakaka maman aya ko sunga biso. Aya ko sunga famille ya Diana Sakili Konzi. Ozomona. Siko bana. Totala nde bana papa. Totala bana mama wana. Ozomona. Donc ils a passé. Vraiment. Merci beaucoup. Mais jusque-là, nous lobby, ils ont nous soutien. Il y a la maman livre mais dès que soutien ils ont mis souhait na bino eza matin et bima au plus tard semaine prochaine. Oui, to tchak yango to poussa yango ti mercredi. Ce que ça qui pona que to za ki ta solution. Il nga ça la ma vendredi. Vendredi o ya lelo. OK. Il nga ça ma vendredi o ya lelo. Mais le quoi solution pende za la quitter, yango meto benda ki yango le temps to lukaka to kangisaka au monde. Et c'est le recours na mutuelle. Eza mama waro. Mama waro. Toi na mutu mususu te to moni mokonzi moko te to moni pe mutu moko te biso moko ba artiste. Donc to kokate Diana za artiste donc to kokokunda ete biso. OK, merci beaucoup. Je pense que bureau initiative plus barota la biso na nzela internet, je pense que message o erokome la maman et que na minute maman ba yo ke la biso pena maman qui pété maman sunga za maman ko sunga za motema moko ko sunga. Ko ba bibino ba ba tout fait nani sous Vincent. Ingratitude à Nini pas Vincent. Tout ce qui est dans mambo, tout ça, c'est que maman Chako, c'était pas gentil, moutou. Abeli a soumis tout qui ba n'engé bossa qui ba bilobé là na télévision par rapport à coucou faire maman Chako. Bon, pas Vincent, ingratitude des gens pour soi moutou. Vous comprenez? Pas Vincent, na nyoso wana maman Oliva ya kaka. C'est maman yé solution mon ami. C'est maman yé. Atcheka makolo na ye na ebiso to kozo kutu na to longola ngota mercredi to pousser on peut ata M sous lundi. Maman mona na kaka pa Vincent. Très bien. Maman mona na kaka. Ozo mona ingratitude des gens ngo mutu. Mutu aza ingrat. Ozo mona mais maman de mona na kaka ndeto za solution. Vraiment, merci beaucoup ya Gabi na ozo ta mingité ezaiga to ngai to juste bandeko ba yeba évolution parce que nous avons comme lenga lona tonga bisinga bi mais obseka ngoningi ni tozomona ka émission mais tozo yebate makabelo sala manengi tozo yulunga na Vincent tozo yulunga tozo baluka te papa tozo baluka mais tozo baluka mama qui pété toi na posa na e makasi tolinga ke kaka bongo vraiment toi na posa na e penza makasi asunga biso. Merci beaucoup ya Gabi. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est avec beaucoup de regrets toujours continuer pour rendre hommage à l'actrice Nabiso Amnene, Diane Makila, au Yatika Kibiso, jour pour jour déjà, presque 2 semaines yango ekoki. Et là, je reçois Omar Kabongo, acteur Nabino, au préférera na différents rôles au interpréter dans différents films au Asai Labino. Et c'est avec lui que nous allons aussi d'essayer de parler de cette grande actrice au Yatika Kibiso. Bonjour Omar Kabongo. Ouais, bonjour Vincent Chilouz, bonjour Naba Ndekonyo Soya La Voix du Peuple, au Bazo Landabiso, na moment Oyo. C'est vraiment avec beaucoup de regrets que Naza pour la première fois à plateau Nayo pour parler. Il y a cette grande dame, il y a mon Nabiso, il y a cinéma, au Atike Biso, na Combo, il y a Diana Makila. Ok. Togo d'abord au début. Moi, les solo mouké boye banana Diane Makila nengini. Bon, donc par 4 chemins, je dois être clair, Diane Makila te bien dans mon salaire A. Et Koku Tanabisonaye, c'était déjà à l'époque où on répétait vers les Malaba, la maman Falay, la groupe sans souci. À l'époque, on était dans le groupe sans souci. Et ils étaient beaucoup plus battus à Libanda, dans Zonzi. Et puis biso zagi mingi batu ya kati na kim. Et bon, na moi ba place belé to banda ko fréquenter des places to kutana Diana Makila, voire même je me rappelle à cette époque nga ndova non na ngiringiri vers Bambili.
et n'attendant des tours Diane, ça arrivait aussi que il bakota lemba lem so longo lemba te kuteni bakotea bangiringiri et comment mambo ba scène et puis donc voilà. Déjà témoignage nini ayo de ça là, comment elle s'est comportée, comment elle a été toujours avec Omar Kabomi. Na ngala zo chance na monde ya art bandeko belé ba tosanga et parmi bandeko basi où ils avaient non, même s'il y a un problème, soit Moni ou Mari, il faut quitter, il faut yoka, Diana Makila Zanakati. Alors ça arrivait aussi souvent, on a observé, il y a Azem de Kanda, Azem de Kanda, mais Kanda n'est à avaler les camoudés. De ce il faut réagir. Alors, on a observé trop souvent ce que nous avons programme à tournage, ça se faisait que l'aime sous ndenge on a respecté musana ce bapé ce programme à Tongo à Roya Tongo est-ce que Tongo Marina a été fois joué normal et comme le soutien 15 heures au moins loba mais ce qui a morning arabe a changé les langages au nom il y a Ozara pour nous de ce que nous sommes menés à tourner sauter donc on sentit que nous donnons à respecter et ça m'a trop ngala diana babilo et ça m'a trop qui peut tournage to solliciter faut y chaîne l'aime so ya baba équipe technique ba sing so tozong à lobby et ce bon négocier na so ga ici no catégorie à la catégorie que lobby en programme so ata bolobi neni mais au moins ba dans faut ba luganga so là on a mutu no nga so na binga yo po yebika ke na yoko ya ngwana oye so na que lobby to tourner alors l'aime so au moins ce ko ba temps on a to l'équipe en moins trop et ce type qui n'attend pas côté ba il y a divers to passer plus battre ba divers trop ça parmi ba FIOP to ça ni mo ba divers mingi qui est aussi tournage to se retourner sur le coin mobile de vandi ti extra in to kena biso et to passer vraiment ba bon moment très bien et Luana au après na on est to ba na crise ti akufa et ou soit dernier contact na yo na avant ça la crise ezaki na circonstance en fait d'abord to ba non la crise nazala choqué makasi surtout quand Diana a sali crise. Tant que Diana a sali crise, nazana un tournage, nazo ba souhaiter choses à Sydney. Ba tu vas être ma solo. Diana a sali crise, Diana a sali crise, a sali AVC. Bon, na ba non dimanche benade. Paf, na rejouer, quand on jouer téléphone est sonné. Na fond le téléphone ben akuti message. Na tangi boy, c'est sa sœur qui m'écrit pour me dire que Diana a sali AVC, Tozane na Saint-Raphaël. Nazali touché. Comment parmi de belé à monde de théâtre, mais j'ai quand même peine comme il a un message. Donc quelque part, Nazali na moins place c'est pas Diana. Donc na kokota Diana dans l'hôpital na kokota Diana dans l'hôpital pour na mona na banande. Alors, lokola tout ça qui m'a équipe mo ya bandeko. Nando aura une nouvelle dans l'équipe, on a qui nous rendre visite. Mais tout le temps, j'étais en contact avec sa sœur. On a tout allé non, ça va, l'élo ça va, ok, gloire à Dieu. Non, l'élo ça va, tu bimigou, tu as soins intensifs, tu as une chambre. Na CP là. Vraiment, tant que tu as une chambre, non, bien. Mais dans la bande solo la tête, quand même, à reconnaître Batou et soulager et soulager un peu de rebelle. Et brusquement, au moment où il semble que soulagement Zali, de quoi bandi, qu'on se remettre, pouf, c'est la fin. La bouton vers 19 ans, ça on est linga la nimagi on l'entend. Il y a des poteaux, on a vitesse. Ce sont eux qui ont commencé à publier. La numéro d'information de Nabi Fonabing pour un numéro de famille. Le téléphone on a bengi. Ton a un serre na ya collé là. Ya na sali biso pour na comprendre que c'est fini. Mais na bouton on a réalisé qu'on était qu'ils appellent solo. Vous comprenez? La keola là. Boutou mobima dans l'autre Diana. Dans l'autre tu vas ni place boy. Dans l'autre Diana tu vas ni place boy. Tant on a fait la terrasse, azaï parmi ba fio bando ya trop na terrasse na ngai na au cheville ta vie. Donc na l'autre Diana arrivé vers 4h vers 5h plus tôt, le téléphone est sonné, ba on a un téléphone.
Mais tellement que jour on a la laïté na un téléphone. On t'a bien mayonnaise. Tu peux dire la mayonnaise de 5 heures. Mais à ça libiso pour ni maman peseli. Il y a un programme à tournage. Tant à la mouki na kogete. La côté 6 heures na côté douche, 7 heures na bimi. Là c'est dirigé vers Papa Diana na commune na écoute bande ko vraiment passé. Et c'est alamba ne connaît ba ko ya. Voilà. Voilà. Ça fait très mal. Là, tu as l'habitude de dossier, mais si tu as un mot à dire par rapport à bateau, va profiter qu'il y a un Diana pour ministère fille moroboye, n'a pas forme moro ya mabe. Fille moro, donc ça dit tout ce qu'on a traité, on a entendu qu'à Koufa parce que les sont vivants, tout ce qu'on a monté ça l'émission était traité Diana sur une. Mais après sa mort, on a vu beaucoup de gens qui se sont permis. Il y a aussi salir l'image de Diana. Qu'est-ce que tu peux dire pendant mon bataille? Déjà, la question, il y a la question et puis il y a déjà la réponse aussi. Pendant tous ces temps au Fanda, qu'est-ce que tous ces gens-là attendaient pour nous étaler ma belle? C'était le moment parce qu'elle était encore vivante, elle était présente. S'il y a un problème dans Batou, si Batouanda s'est planété, Batouanda va taxer de tous les mots. Je pense que c'était au moment où Azagi vivante parce que vous allez vous changer. Yo lobby, il n'y a pas un droit de réponse. Mais en deuxième lieu, il faut que les gens sachent que nous sommes des Bantous. Bantous, tous en amour, respect mobile, mort. Je crois que c'est ça que moi, il y a un et puis, soit dans la moi, même Mouto a fini là, Tata a bombé là, Tata Mkola, Koufa, en tant que Bantou, aux attentes, il y a que nous, on attaque corps, il y a Moutouane. Et je crois que ça c'est la meilleure façon en tout cas de se comporter en tant que humain. C'est un Koufi. Ceux qui va prendre mes alaki, le col à Boloba a monté, fait aussi Ponga. Parce que tout le bâti. Parce que tant bino Boloba, pour n'en avoir sa réponse. À la mouka, dans mort de place à ça, pour répondre, bino que Bokosi ou bien Bolbi vérité. Pour Mambo Batumio sur Boloba, la vérité c'est Moui, na bateau Boloba. Yenda au compte dit bon, que tes places au Bokosi, c'est la bonté. Tes places au besoin de la raison. C'est quoi ça sauter? À quoi bon? Pourquoi tu as Goloba? Pourquoi? Vraiment. Pourquoi? Et tout le monde René Salami, entre Bino acteur, et puis un mot, tout le monde a une famille. On voulait un peu savoir, 2 semaines après, l'organisation Makambouza. Voilà, c'est là où il y a des problèmes. Parce que d'abord, il faut que les gens sachent que Diana Zagi, une famille biologique, a appartenu à la famille Moko. Tant que Koufi, Bisso, en tant qu'artiste, c'est fait tout le monde dans la famille biologique. Donc, solo dans la famille à Diana, on va tenir Bisso, Motuna, Binoso et Moto, Koufi, Bossala, Anine. Le col a toujours la structure de Bisso, tu as arrêté que ce Moto, Koufi, photo, Kundele, la forme, la sorte, non. Et ça m'a circonstanciellement. Et puis, il faut d'abord Bino famille. Et je crois que dans la Liboso, la famille n'est exposée là, il faut un cercueil, un corbillard, un Kinko, les nouvelles cités. Et puis voilà. En notre attendement, le roi de Papa Masumu, a essayé de Toyoki, Tokei, tu peux sa compte rendu dans Bandeko Bazate. C'est comme ça que tu as raisonné. Tu as dit que moi et belé na ba tout tika biso ba mambulo leki. Et là nani tu as dit presque ba union sur la nécropole. Ko kenego kunda diana netina kinko les nouvelles cités ça m'avait été. Mais ça la moi différence na ba mon na ba jugeant mabe. Ah pourquoi ba msubo kunde ba na nécropole et puis diana bo kunde côté muso c'est mika bochaye côté wana bochaka ba msusu. On les a soucis na biso. Nous avons sa famille qu'il faut honorer les conabiso, nous honorer au missus batika kibiso. Tu bois tout ça à 2 poids 2 mesures comme abawana, vous pensez qu'il y a un avantage, avantage. Mais quand tu as un manque de moyens, tu se réunis, tu vas venir dans la collègue, tu as tel sa contribution. Franchement, il y a un monde artistique qui évoluera. Ce n'est pas si tu as un montant, tu as un caisse à comédien au Nimane. Dans un poste parce que là où on a étalé dans la télé
mais nous to arrivé tu as quand même espoir et puis on est positif tu dis que ça peut arriver même na côté asuka Moïse moi comme on et puis solution amis tout ça l'indépé tout ça là-bas pour la balle mais na rencontre presque nous sur tout ça vraiment non tu solution là mais la famille d'état tout taxi bon que tu as la solution pour toi apaiser bon mais biso moko na politique ya ba comédie te bi que nan tu as une solution te ndenge to linga et na ba matanga o leki so to mingo peut se référer tout le monde a des fois monsieur so monde a rappelé gouvernement Tchara Loboko monsieur tout le monde aka maman livre Lembe Kabila azala toujours wana derrière sugi likambo ezangi tozonga ya bakai belé to yebi abandeko belé bakunama avec honneur grâce à maman livre Lembe Kabila tonto ba jusque là nanyoyo asi est-ce que possible contacter ata to bozui soutien moko boy spécial par rapport à Kokunda Diane Makila soutien mon spécial les alentés et je pense que na plateau na on déjà Oeza passe en or au Pessinga. Peut-être na meko lancer cri d'alarme là. Et na gouvernement déjà c'est obito qui na hôtel ministère de la culture. Ba koki ko sala quelque chose. Mais dans la procédure mon laïe comme il va se même inani. Bato ba sala maman ba ebi. Donc c'est to bandi ko ken laisse ko bin sala ba ben bon cercueil ça peut sortir. Mais to bo mani on a besoin un mois te poto de la cercueil. Il y a le ministère de la Culture, il faut que ma lettre en anglais, en français, en Pologne, pour pouvoir avoir une réponse après 2 mois. Ça ne vaut pas la peine. Mais dans le moment où je crois, qu'on profiter de l'occasion, dans le micro, dans la caméra, il y a qu'on lance des lobanabi sur pas maman Olive. Quand on est au lobby, je crois hier, dans la famille, on a tant de commis, tout le monde chroniqueur bazalé pour moi ba poser la même question mais tout le monde a battu sous la ba sali boy maman Olive sali boy là c'est bon non to loki maman Olive non nous peut te contacter mais je crois na point auto comme il y a blocage soit te contacter maman alors peut ça solution parce que azan maman ya ban ebele azan na ban ne ebele comprends et puis azan ma bota monsieur zara papa botale sur 70 ban que ce nga ndobe nga bossa na pe komba bana nani oyo mwana nani akomuluka bako mwana na tia ko junior po balege belé na moto je crois ça même capé na maman li ala balé belé vouloir ou pas ayebi que bana na ye ba aller quelque part si tu as un problème et que tu arrivé il y a résoudre une solution tu tente au luka maman muto bunda lokola maman zade oyebi so ba papa so to kufi bana batika na maman bana ba okola kitoko mais maman soko akufi bana batika na papa ils a toujours na premier bébé biso toujours on a moins espoir na biso parce que maman a envie maman Olive ça non ndinga zo kanga bina binga na minto akoyo kanga a pesa biso solution parce que toujours ya kosuka toujours na besoin to pesto honorer Diane Makila mais maman soko ningani to ko honorer comme salara na ba ne belo ba azena pour ça bazana nous mais Nzamba Salagi a décidé autrement. Et puis il faut souligner qu'il y a pas bao batiki biso zape na bao babela OK maman intervenant pe lelo soki bazam makasi par exemple le vie de loin oh lelo tout monde a lelo oui non mais mutako arobo ça na ngazate ça va pas nous échapper biso tout et bien que lelo soki on a besoin vie de loin za o za lelo yo en vie c'est grâce à Dieu et puis grâce à maman Olive parce que Nzambe a ça la volonté mais dans mon qu'il a assez il faut une temps de soin aux gens il obara parce que na moi mais il faut pas moyen donc tant maman peut ça il va moyen et soulager bisogno so na besoin tout le monde a réservé des lois sur très longtemps na biso na kati ya musala oyo donc tu dis que maman aza mama waro ndeto bara mama waro donc na Swahili maman motema donc c'est vraiment une mère pour nous et tant yoka atali loba oya ngai aboy malamo ba ne nyoso o bazati na plateau oyo je crois à osela yango toujours parce que motema malamba bota malango ba forçango ba tuté moni mama ta bana ba fingi ata bana ba lobi mabe ya mama na balabala mais na kuzo vendre loka ba parce que bana na balé
est-ce que banana bazana eloko boy ceux qui ba beli ya lukaka mitungisa po bazwa soin parce que za maman eza motema ne to dans choix biso to changer de donc pour Nabino si je comprends bien c'est le recours Nabino pour beaucoup d'adian na ndenge bozo lingela na mitu ezaka maman il va pas mon livre sur mutum choisi te en fait batu ba koza na bango mais batu ba koza na bango mais moto biso to yebi que soki to keimba la moko boy to kozwa solution za maman to za na choix te que batu bazwa na ndenge ya mabete batu baza na bango mais moto déjà to mesana que si on a un problème surtout que to beti porte et c'est quand on va intermédiaire et belé tes aïe. Comment interprétez-vous l'acte au moment où il va opposer et pas Nabino va comédien? Elle le fait parce qu'elle est obligée de le faire ou bien ils allaient monter manaï? Non, elle n'est pas obligée. Pas du tout. Il y a aussi maman Olive Zangi ma famille, sa famille biologique ils allaient. Vous comprenez? Et je pense que et quand ça peut éducation et la famille na bango père. Au début soit dans la famille nous sous des ba influenceurs et puis ah pour nous qui parle ba comédien na boy. Pour nous on a été ba comédien dans ingrat. Nous on a été ba comédien ba salade. Mais on va que acti karaté puis continuer à parce que adopter biso na famille. Na ba famille biologique, na biso ba famille artistique, adopter biso. Les gens c'est ba bon beta ma solo ya ba comédien na monde du na biso politique ou quoi que ce soit. C'est grâce à maman Olive. Il y a des son porte côté là-bas côté vous comprenez que ça dit que les solos ya comédien les occupés sous rang ya comédien. Il suffit qu'à monter dans la comédien ayebana elle va s'impliquer puis voilà. Nous tournons la solution. Alors beli ezala zamba décider qu'il y a bengaye a opé sa solution. Vraiment. Donc azak obligé mais monter manende obligé kaya ça la poser la monter maman là mon ça maman. Vraiment. Merci beaucoup, Papa Mal Naozota Moulaïté. C'était juste ça, on voulait un peu organisation de Kenénéni. Je pense que le message est bien transmis. Le Basouk a aussi Sanabiso. Le Basouk est lancé en pas à Maman Waro. Maman Bisoba Nayo. Je crois que tout souhaité été Diana Tigabiso. Mais Nzamba a décidé autrement. Et puis il faut souligner une chose, tant que Diana avait fait dans l'hôpital, maman avait fait quelque chose. Et la minute où moi nous Lukaki qui a envie, il a décidé autrement. Et biso famille artistique, tout le monde qui est souki dans le préparatif na biso pour honorer Diana comme il faut. Il y a un autre salaire recours et pendant un moment. Si vous pouvez faire quelque chose pour nous, Ndengo Luka toujours couper sa sauve valeur na miso bateau. Nzambo to samelara a okanisayo a bosanote. Je pense que bien fait non, il y a toujours les gars avec Nzambe même s'il y a des problèmes, mais les bons dieux attendent quand même côté positif et puis les autres bimiso toujours molongi et vous resterez toujours Mama Waro, on n'a pas le choix au botamanaro. Tenez l'homme société. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que toujours évolué Nabino Karaboé par rapport il y a au Italie organisation obsèque. Il y a Nekonabiso Diane Makila. L'autre fois, nous avons reçu pour vous Ange Maïcha par rapport à Italie, Neni Natikaki Biso. Elle a été tellement claire. Mais là, nous voulons parler aussi avec elle par rapport à l'organisation obsèque. Parce que tu as eu des difficultés, tu as commis Kokaz à la raté. Et tant aux ans, moi, Kozanga, et Sengaka, Kosenga, Tokobele, Nabandeko, Bakozana. Bonjour, Ange Maïcha. Bonjour Vincent Chilouise. En tout cas, je suis un peu moins inquiet par rapport à l'état santé. Parce qu'on m'a appris que on dirait tension et dérangé. Est-ce que vous avez lango tout ça? Bon, kolande lango, ndeti biso ba oyo ke pour que l'hôpital, il faut yomoko bimisa ba propre frais na yo. Ayo za na carte té. Té nga na za na carte té. Yango kuto donc n'a profité même que Sengata, Maman Waro, Maman Olive Lembe, Kabila, n'a pas en tout cas bambote place à Zali. Maman, tu es notre maman. Tu es notre maman. Soko sungi biso ba o tozata na carte c'était même na OLK na initiative plus tozwara nefis kata traitement déjà bandaka na biso jamotika biso et ko sunga pe biso parce que étant dans la santé, donc ça me demande vraiment que les médecins vraiment disons check-up quoi. Parce que nous avons des produits, nous avons des
mais ils ont se stabilisé. Donc, nakoki vraiment que la maladie na télé na linga pété parce que na mon internet na linga té mais na profité parce que tu m'as demandé ça. Et on a lobby donc c'est une salle qui était fort ya koma mais santé vraiment ils permettre traiter. J'ai appris que dans le niveau famille bah ça qui organisation na bango selon ma coquine na bango parce que c'est pas une famille ba rolela tout ça na banzela mais bino na ngab na mi bolobi que il faut beaucoup Diane na niveau na bango bomoni que et comité na munene ya Diane étant que actrice ya munene na mboka na biso et de votre côté makamboza na niveau nini kasi. Merci Vincent Karandenge Olobi Diane azaki na famille biologique nae et famille biologique nae bazaki prêt ou prête ya kokunda mwana na bango na makoki o bango bazaki nango mais Diane mwana azalaki lisusu kaka ya famille na été Diane aza artiste international donc partout est congolais azalaka baebi Diane Makila a bandi théâtre na YouTube té Diane Makila a bandi théâtre na cassette VHS comme disait CD. Ouais. Donc Diane Makila a vraiment produit aza image yamboka na biso oyo. Malgré na sala constamment moi tozala ka vraiment surtout nous les comédiens toza négligé na ministère de culture na biso ba bisoté. Mais OK tozo sala ya mingi. Toza parmi bato tamsu ba edarape ba ndeko na biso na diaspora kolongola moi stress na mutu. Donc Diane azaki produit. Sikoyo tango famille na ye elobi ekunda ye. Biso to poussani to lobi te. Toza pe ba comédien, toza na eleleli na biso oyo to lelaka. Toza na ekundeli na biso oyo to kundaka. Vous comprenez? Mais ekundeli wana sko oyo to kundelaka, ça nous demande des moyens. Et c'est ngabiso toujours toza na soutien. Baba so moni mwana soso tondi na nzungu, c'est que maman na ye azali azana se. Donc ce que biso tito sala raba makamna biso ndenge batu bamonaka to kunda makana honneur ezara toujours na maman moko abomba mana sanjungu wana. Donc yango poto kunda Diana Makila na ba honneur et digne de son nom tozana eloko auto kosate parce que na biso moko ba comédien ndenge to sala moi liché lié wana to sunganaka en tout cas to kokati. Surtout bien biso moko c'est que famille Diana mba kunda mwana bango siko soki pona famille wana Diana basiba kundai vous comprenez Diana basiba kundai siki aza bozo retenir ça parce que biso tozana posa to pesa honneur wana siko honneur wana po azo yango tozo senga kaka soso na biso ya munene o atondela ka biso na se ya nzungu mama Olive Lembe Kabila asunga biso parce que asunga kabiso déjà atikara biso te et maman abandaki na Diana Diana zape lokola ngaza azaki na carte te azaki na carte te Diana beli malgré ba effort soto salaki mais ti Diana tam susu akoksa autant de jours au Diana salaki na hôpital c'est parce que maman Achaki Loboko avait donné des moyens. Yango moni pe na ba médecin spécialiste mama délégaki bayaki basimbaki quand même Diana mais lokola nzamba lingaki Diana kende yango Diana akufi siko mama obandaki na bana na yo c'est que tozana esika musute mutako tondi sabiso na nzungu wana ezaka yo donc tozongi sur recours pas maman Olive Lembe pour que maman atala le sou mwana nae ninga memaki na hôpital amema etina suka tina dernière demeure nae et nzambe wana pambola ka yo ndeka to benga ka Marie na biso akotika toujours ko pambola yo te et na profiter chimise pour na koloba ko senga mama pardon si non senga mama pardon c'est parce que maman soki otali mama be na biso soko tali biloba loba na biso o sungate mais le quoi nzamba pesa toujours motema wana ya osunga biso ya otika biso te pour maman mon côté maman na biso maman za maman donc maman ni maman
ile roho ya Mungu alishakupatia ya kutusaidia, ya kutukamata batoto wako, hautuzale na unatupendaka na roho yako yote. Haiko sie njo tutakurudishia, me Mungu mwenye iko mbinguni njo anajua gisi atakurudishia. Mama, tusaidie. Usifate yote, usifate dunia. Bato ya dunia banasemaka, mais si njo tunajua combien unakontribuaka mu masante yetu, mu maisha yetu. Mimi naweza sema bien mingi be mie niko nabyo mu nyumba yangu, c'est toi qui m'as donné ça. Donc je suis très reconnaissante à toi maman. Utusaidie vraiment. Ah mais le on a lingala ko ti ubika c'est toi qui m'as donné ça. Donc non, nalobi ceux qui natali pe na ndaku nanga ba biloko mususu onaza na ngona ndaku nanga eza o mama pesa ngai. Parce que batu mingi batu musu bakanisa olia ya kaka soki likambo eza. Te. Bon ngali likambo se yelanga. Ngali kamna yela na ngonga te. Mais likambo pe yelanga na police. Mama assistanga. Na perda mwana nanga. Na zo rappel à maman. Vous comprenez? Donc maman, ce n'est pas dit na lobango chaque fois eza mutu nyonso te kaka nde asala ka bolamu oyo yaka ko monana eza ce que moni tu baka oyo et comme il y a dif est-ce que batu bayebi que maman assistaki Diana na hôpital maman tinde ba médecin spécialiste ba yo yebango to Diana kufiti to komi ko ya ko loba c'est par là batu baye ko comprendre que maman assistaki biso mais nyonso te oyo sala maman sali ba bolamu ebele chez les comédiens toza batu oyo il faut tous arrêter. Ce qui coûte à combien plus forte raison ba fanatique na biso, bato balingaka biso, ba comprendre que en tout cas maman assiste à biso, aida biso na motema nyonso ya bolingo. Aida biso vraiment na motema nyonso ya bolingo. Donc artika biso te. Et personnellement pour la bino, pour na yo personnellement parce que le bi comme ba comédien bazana bolamu ya maman live na ba fille na bango. Et pour nous, ça la nini. Pour être obligé à ça la yango parce que bino boza ba comédien to ça la na contexte nini pour nous. Azat obligé monter. Pour nous ça ministre culture te. Aza ministre culture arte oyo ke yende fatala bakana biso. Yende fa ki parabiso non. Aza ngote. Asala kango parce que aza na bonne foi wana o nzambe alola apesa ye. O nzambe alola apesa ye. Maman livre le Kabila. Namonaki assistance na na bato ya Goma akendaki et assister bato wana nyonso. Ba sinistré et puis comme moi je suis gomienne gomatracien, nazam toto Goma vraiment né grandi na Goma. Na yoka ke loko wana donc maman za donc muto apesa kinga kimia moko boye. Quand j'ai vu ça nganabi oh Seigneur merci parce que tozala kana ya biso. Oyo il faut to bonde la rande mingi pour nae kenzamba pesa sous longue vie. Parce que azar obligé ya osala ngote asala kayango pona nzambe atinda ye bongo motema malamu ba força ngote ba bota makana ngo eza ine maman livre lembe abota mabongo donc ce que ça mutu mususu pas faire ça ba critique ba insulte ba manque à respect au maman wana azwa pona biso ba comédien mais la ça chabiso penako là-bas musika mais ba fingi na tongo na poko aye assisté moi na ye ba fingi na tongo na poko peso fufolier ba fingi na midi na tala c'est pas donné à n'importe qui ce n'est pas donné à n'importe qui vraiment pour ne pas citer le nom des gens j'espère que bomonaka donc et ça la mana mutunyo sauté yango maman to senga koka toujours pardon oza maman motema na nzamba pesa yo ata lobi na tongo mutu so ya Yesu ata anja ngwa ya fingi osusu okoya quelque part anja ngo soko moni anza na pasi to aza na esengo ozalaka toujours présent pour la biso nzamba lola apambola yo vraiment abaccélérer ya mingi. Voilà, Ange na ozo ta mingi te parce que on a tout parlé sur Diane oyo bandeko basi ba découvrir qui mais to comprendre que na minute oyo bino ba comédien vous dites que il faut payer ça Diane valeur na obsèque na ye et celle recours na minute oyo nzamba tchela nzela na bineza maman Lembe Kabila message à souk alors pour na maman le vito sisa na biso en tout cas message na ngai merci ma message la nga betango benga nga dada donc dada Mungu akubariki tena na eli susu kaka pona koloba tu es notre maman tu es notre secours o nzambe atia wana pona biso bana na obaze belé oza vraiment maman ya bana ebele ndingo za wana
nzambe mutapesa biso nzambe mutapesa apesa biso yo pour que ozalaka no wana ka pona biso parmi bana na yo oza éprouvé parce que perdre moko ya bana na yo o tchaki na mukongo okangaki liputa omemaki na hôpital et posa na yo ezalaki mwana wana abika et nzambe oyo akelaki mutu mwana na yo a décidé que Diana Makila akende mama kunda mwana na yo pesa mwana na yo bonheur et mwana na yo atikeli yo bakoko mibale motema wana oyo ozalaka nango mama fongola yango lisusu yo kutu mpona kosunga esengaka babondela yo te parce que obotama na eloko wana tusaidie mama tunakia kwako kukulilia jour tusaidie si ebengine beatuna mamoya kupata ta soins médicaux utusaidie mama parce que tuko bagonjwa tusingoye kesho tena usike bana kuita tena ke saa zingine ange wako naye anaanguka jua ile tu malali inabeba mwingine tena anguke jua ayo haita kufurahisha utusaidie juu we njo mama yetu we njo tuko na we tunakukamata tu hapa donc on t'aime beaucoup maman tu es là pour nous nzambe atinda yo mpona biso nzambe atinda yo mpona biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ange Maïcha. Merci, chers amis téléspectateurs. C'était ça, spéciale émission tout ça qui pour la Diane Makila, la Italie organisation. Il y a il y a un besoin qui se pose en ce moment. Oyo 50 minutes, oyo bande kona biso bakunda Diane Makila na condition malam et les comédiens tournent leur regard et pas à maman livre les Kabila pour honorer Diane Makila par rapport il y a image tu as mon nene na ye ya musalo asali na mboka na biso et comme nous le savons toujours que ye azana ba secteur nyonso asungaka batu na ba secteur nyonso éducation santé sociale elle est partout et je pense que bande na biso ba comédien ba beti pena les portes ya malamu na mama waza plauder ba benga mama de cœur mama waro mama plein d'amour pour na ba être aimé de rolaye ya mama aibi ko kaba aibi ko partager oyo mukiaza nango je pense que sangona bino et kokoma ce gars ya romona te j'espère que bande comme suso bazara na ye ba romona vidéo ba ko komisa la paix maman et que solution ko zo que Diane Makila kuna vraiment avec beaucoup d'honneur. Merci na babonné nyonso ezana bande comme suso ba yebi ndeni ba ko komisa vidéo et comme moi mbango pa ya maman livre pour que sangoyo et comme maman na mato ya maman livre pour que solution qui to ko zo Diane Makila na santé papa Vincent ko pesa liso ba merci ebele na maman Angèle Kanam parce que azaloko la molobeli na biso pepa ya maman donc maman Angèle Kanam tous ensemble je sais que toi aussi tu es là pour nous donc avec ma conseil na yo assistance na yo morale physique spirituelle et ko aider biso liso makasi. Très bien. Merci beaucoup Pao ça yo Dari Diwante ça général Trésor Kapangu merci na montage tout le monde à prochainement de retour bye.